Shalom, shalom, wana c'est Marie-Grâce. Na émission to solo la Bible, ndi to baki to solo la nyonso. Naza na YouTube, naza na Facebook. Partagez vidéo, likez, commentez, s'abonner, abonnez-vous na Marie-Grâce Taylor TV, na page na biso ya Facebook, Time of Grace. Time of Grace, temps de la grâce. Et ça biso bien léo na yeko na sujet moko po ya to solo na air oyo sur mariage. Non banana na ba célibataire. Non banana ba célibataire après non ke na ba marié. Partagez vraiment vidéo. Bon. To bandi na ba marié. Pardon, to bandi na ba célibataire. Nangina lobela vraiment ba célibataire au nom ba balité. Nangina lobela non ba sœur au nom ba balité. Lelo non lobela ba sœur. Bon, na mélanger kaka. Nangina lobela ba sœur après non lobela ba frère. Mais nangina mélanger kaka. Lelo non lobela ba sœur na ba frère au nom no ba balité. Sœur au yo non au balité. Frère au non au balité. Vraiment zoatan na yo ya ko prier oyeba soki vraiment eza place au kendo kota eza volonté en Nzambe. Place au kota eza vraiment que non Nzamba lingi au kota place wana. Na mukanda Ephésiens comme tous les chrétiens, tous la cas basé na exemple na biso na Bible, na mukanda Ephésiens 5 à partir à 22 tu na 25, Bible là que ça biso na biso moi si fois à la soumettre. Moi, il faut se soumettre na mobali na ye ou ya bali. Ndenge église et se soumisaka na Nzambe. Moi si il faut mobali il faut alinga moi si na ye. Ndenge église elingaka Nzambe. Wana Bible mtelobi na nga bongo elobi na nga. Elobi na nga, elobi na yo. Na mkanda na Ephésiens, tanga Bible na yo, Ephésiens 5, 22 à 25. Ebele lelo. Ebele lelo. Bazo bala pone sengwe ya robe wana. Ebele lelo bazo bala. Bazo bala. Poka ba mona bango ke babali. Ebele lelo bazo bala. Bazo bala. Bazo bala. Pona kake non approuver mokili, approuver bato. Mais na kata mariage yim to souffrir. Nazo ba ma sœur, na ma frère non ba balité. Sœur non yo balité, frère non yo balité. Zo ton yo prier Nzambe. Yo ko yeba volonté Nzambe ya ko luka. Est-ce que place nazo kota? Mariage ezalo kola eza jeté. Mariage eza jeté. Mariage ezelo ko moto lelo ke non bala lelo no boya ni lobi. Non. Mariage ezelo moto ke non na moto na yebi ke azana ndenge wana mais nazo ya pona changer. Non. Muta changer mutu azate so Nzamba changer mutu te. Nzambe ndi mutu changera mutu yo ko changer mutu te. Tozo sala ba erreur ye belé lelo pona koloba ke no te to bala na kata msubolingo ekoya to bala na ta msusu kaka ako changer. Non. Okoy ko bala te place au bolingo mutu moko kaka no osepela na to ko bala donc okoy ko bala na yete oyebi mutu osepela na yete so bala ni na ye au cas problème moko maladie moko boye souffrance moko boye oko abandonner na facilité otikaye po nini olibala kika po obala mais là obali mutu po yo lingiye ata lelo problème ekoyeko ya santé déranger ozalana parce que yondo linga kiye yondo sepela kina ye otala maladie wana te et ba chrétien lelo non mélanger car ba chrétien lelo abali
abali mariage ozomona moto azosouffrir, omona moto aza à l'aise te, omona siko tellement hypocrisie eza ndako na bango, okaka so botuni te naza bien. Au moins cet esprit comme ça a révélé problème moko boye. Yo te naza langa bien, te za lango bien lo te. On peut pas tout les problèmes, mais cet esprit a cause raté. Azan nzambe meilleur baka te nyeso to ele kanango bien. Muto souffrir na kati, a souffrir na kati, a souffrir na kati, a souffrir na kati. Bo kaka mutalala la mokite. Bilo bokaniso bandoka famille baliete ye moko ndoki ya vie na ye amilie, ami bomi. Pour a souffrir na kati mais azolinga olubate. A souffrir na kati mais azolinga a bombango. A souffrir na kati mais a olakisa kaka non naza bien. Et mingi ba chrétien bazaso ba comme na niveau moko boye. Ba comme na niveau moko boye. Na niveau moko boye. Na niveau moko boye. Siko pour a divorcer to likambo esimba nango te po atika azoka soni o loko bato bakoloba e bato bamona ndenge ni bato baoloba nini bato baokanisa nini. Donc a préféré ma souffrance on a ememaye na liwa. A préféré souffrance on a ememaye na liwa que a loba que a se défendre. Et un verset moté Bible esenga yo souffrir na kata mariage. Et un verset moté zo senga ezoloba que non ozala abuse na kata mariage. Non ezate. Ezate. Que il faut souffrir dans le mariage, il faut à l'abuse dans le mariage, il faut que conseil balobi que non bondela vanda comme t'as changé. Si mouta changer te siko faut ça ni. Mouta ko changer moutoute. Sœur, frère, yo non balité, zo tant qu'on nous ka bien. Vaut mieux aux à la célibataire na bon moy que marié au koufi. O tiki pe mariage yango tiki libala yango. Ezala batu mususu mona zo église nzambe na OPCT alembi. Oui. Oko lemba lokwa mutu Abraham la bandoze la mwana lemba ki pe mais mi pesa makasi yango tu la raison ka ke non ensemble la poka na pesa na lemba pour na zui libala te non. Deux fois lokwa batu fatigue yaka. Non mitana nous na part nanga moko. Ça fait beaucoup de temps ozo zela, ozo yate ba oba yebi. Fidèle na poste. Ata na monanité mais ta musu naza bombana, naza na bombana kuku koluka nzambe. Fidèle na poste. Mais des fois ko lemba, mais makambo sort na biso oya kufi chrétien. Osinashi, makoma Nigeria pe osinashi, oya kufi. Là azoko adorer, azoko yemba, bo sentir Saint-Esprit, bo sentir pena que non wow. Menzo kanda za okufa na kati. Et tant yo bali mobali déjà, moi si aza aide à mobali de Bible lobby. Pour moi si a aider mobali faut fongoler les portes, a fongoler les portes les amoté manae pour aider. So ka fongoler les portes te mobali okoko moi ça okoko aider mobali toza la limité. Même chose pour mobali faut aider moi si non. Ce qu'on ce que commune que non moi si a mobali a komi ko que la moi si na ezua. Wane komi kindoki. Non bengi kase ekueme. C'est na biso emba nzembo ekueme. Na 2016 à Bali, na 36 ans. Na 2017 à Bimisi Nzembo Ekueme, ba komi ko invité partout. Allez, et boti ki mutema mabe, ki mutema mali kundu na pa mobali na ye. Et komi ba menace, et komi ba violence. Alobi tenga mo kasina koma manager no ko koma manager na to voyage ka to kendara partout les ba bengisanga mais ekokite mutema mabe eleki e mataki déjà niveau
Donc, à quoi qu'on supporter élévation en moi cité, à quoi qu'on supporter bénédiction en moi cité. Et belépé, bah quoi qu'on supporter élévation en moi cité, bah qu'on supporter bénédiction, bah quoi même pas qu'on supporter élévation, bénédiction, y a bateau bazala bango pembeni. Et belé. Et belé. Mi belobi scandale reya mais malheur na moto ekoyela. Yango ce scandale ni koya, oyoki diable bazo bala matoyi na ona motema no benga na ye. Yeso bo atala ki teza pierre baki arrière de moi santa mosika nanga. Ba disciple o bazala ki ba mona ki za ki pierre mais ya comprendre ki diable mtakota ki parce que diable mtakota rakata moto. Pendant ko bani omoni kuto omoni kuto omoni kuto omoni kuto ale yope motema ekomi ko beba. Là qui jalousie déjà c'est côté na kata na kata ya relationship na bino et côté na kata couple na bino et comme déjà mabé diable déjà a eu place déjà place c'est quoi lelo et attendent soso pe sa rapport le abuse moko et ça ba niveau discussion na mariage ezalaka et compréhension ezalaka wana kutu mokile salam ezala ngo bon to longola ngo te compréhension ezalaka mais o e comique non ba abuse mususu mutazo ko abuse yo mama olamuki na koma olbika te ya suka o to koma ba rip papa suka to koma ba rip toko koma pour nini yozo supporter ka ozo mona ka ke no te ako changer na ye te omoni nyoso za malamba lingaka nzambe version na totizango moko mal nyoso za malamu ba o balingaka nzambe ye moko muto ayebi donc nzambe yebi ke okata mission na yo avant okufa avant si la Bible ezoba kakatela bomo ya moto 120 ans ndeko c'est on a biso akufi ekuemi akufi na 42 ans oyenga na okaze lo kwa koko moko mubange nzoka nde gel poani donc c'est mobile apekisa ya tsaka maquillage apekisa ka ngengaka pour apekisa donc tango azobima liboso bato azala ka bongo pour ba sepela na ete ba lula ete te azaki déjà marié biso bana nzambe déjà soza marié donc mais kongenga oyo nzambe apesa ki à partir à voix na ye lokwa maman Nadège a voiture à voix na ye wana bat ba ko adorer ba poussa na présence en nzambe pour na voix wana nzambe apesa ki pour na peuple na ye atoza oza kolemba mais soko ti nzembo wana et même yo na adoration et même na prière ndeti ndima maman na neige onga lingaka alpha omega bon ngabe ba pimela ta ba voix okinde biso ba pimela biso ba photo ko prendre place kaka alpha omega so na lembika na tenzembo wana lela banda ko yo ko malobeza wana mama na mi bambani na ngala bandi na ngako bondela obandi ko prier. Parce que voix nzamba pesi te pour apesa o kitoko te eza makamba kitoko te eza makambu ya voix o nzamba pesi pour mema peuple na ye na présence na ye siko otam so ndeko swana batu mususu balobi ndet na tali bango moko balobi ke note pour na réputation ya église okoyi ko divorcer te pour na réputation ya moni po ye mo pa lobi ke non ye moko pe maloba na bisa ki li pasa na ye omoni anazo banga o batu bakoloba yango zo bomba nzambe simba munoko nanga nazo banga po batu baoloba mokile salama na liloba nzambe alobaki moi na butweka molili na butweka bwana ekabwanaki molili na moi na moi ekabwanaki tongo zala butu zala nzamba lobaki yango esalamaki omi batela te olinga te batu bakoloba ya kokosela bakokosela yo
Mais Bible lobi ka me ba loba yo mabe no ba kuto na ngote ba kosela yo. Olinga te batu ba koloba. Batu ba koloba. Oko kanga mutu munoko aloba te, oko ko pekisa mutu pe aloba te. Bravo na baso keno ba moni keno na souffrir a kokite akimi na ye. Bravo. Aboyi na ye. Bravo na baso na moni keno kufa. Akomi ko vivre na ye na freedom, akomi ko vivre na ye happy. Likolo na ngo lelo tozo mona ta mususu bali mobali moko boye. Komboka mobali. Mais tam su yom nanda ko mema 80% ya mema ka tam su 20%. Tam su ko mema 90% ya mema ka 10%. Komboka babengi ye mobali po latika pantalon. Eza vérité. Mibali oya ba 20e siècle. Oyo ko bali obakisi sous charge. Obakisi sous charge. Na oza kutu yo moko za na o bien, ozu mo biz na o lie mo so bombi. Obakisi sous charge ya kokipe famille na ya nini. Non, pour la nini pressé kaka na bala pona nini posa nzoto. Mwena vanda nga moko ezate omoni lokwa to ba chrétien so déjà comme d'ailleurs ko ba alléluia ba chanda ba barika banda omoni sikoyo donc so ba monika na za na copain et ça la bien te ba nini na bala kaka posa nzoto. Alobakisi ba charge. Aye pena di corona ngo aransa le lokote so bakisi lo ba charge. Est-ce que ça qui volonté nzambe? Est-ce que posa nzambe okomi konyo comme okomi suko souffrir? Yezana ba misusu nzambe a permettre bo vivre à bongo. Tia yo pambola bino, oui. Mais ye moko bandoko pouvoir, tam misusu moi 10, moi 20 boza a bino kimia. Mais ça misusu pendo zo mona ke o mo la pela ke non au côté na place ko mo tuna siko nzambe nzambe est-ce que ça na kati okomi confuse ozoyi bate so nzambe bazana kati to nzambe bazana kati te ozayi ka pressé tobeta tolo te ba yebi to sali 10 ans to vandi na makola nzambe mutu mususu aye o solola ok bo sololi déjà le mutu azoyi biso ke no nga penza mwasi na nga koke ba veille wana to ba retraite wana bakota ka wana nga penza te oyoki nga penza boye te otali te bolingwa nzambe na o déjà boye nga penza komi bendani na malembe ezate ke bayaki te bayaki musu penza nga penza il faut moi boye nga il faut moi boye omi kimeli na malembe omi kimeli avec à trop tard ye penda sambela ka wumbeli ba nebele wapi mobali yango azoya te mobali yango ti lelo ye mutasambela ka wapi libala boye na boye libala te yango ane ko memona lola libala te ke memona lola libala eza nyonso tout na temps tozali na 20e siècle tozali moi so ça plus que mobali moi so ça mama minene lokwa kolekana mibali kozana susite omi vandisi omi lembisi pour la nika nozela libala na sala eloko te ete ayo kutanga déjà na la compagnie MG Star Boutique oyo MG Star Boutique jump MG Star Boutique MG Star Boutique mama bengo zwa tricot na ya kitoko boye MG Star Boutique ayo kutanga déjà na la compagnie MG Star Boutique ayo kutanga déjà na kataka na bilanga na ngai na kataka na bilanga na nga ayo naza na ferme na nga toza pe na 20e siècle o atanga te mama classe eza la retard te YouTube apesi biso chance na kotiango wana na komanda kotanga ezonga ata ezunga 10 jours pe kota na mutu ekota kana mutu bakomaka ondeni ekekota na mutu tina oyeba kokanga maboko te toza na temps au moins ça kokanga maboko te oza inférieur te
yo za mutuya so otali ba mibali o bazalaka na basi o ba itiaka litoya koyoka basi na bango bakenda musika po yo za na eloko ya mutuya po nzambe asala yo asala spécial komi kitisa te kolela pete telema bunda ya kobakisane bacharge boya nayebisa bandeko na ngai bobala mabala to ebakisela bato bacharge te bobala mabala te ebakisela bato bacharge pardon mpo bolia magorodo bolia mitsobi bakalinga bachinois baliaka nyonso esa apelo te des jours passés fone moi bandeko kolela na yamba fone on oki saint esprit alobi koyamba te na yamba saint esprit habite koyamba te na biso na yambi na oloba kolobeza lisumu te na oloba po mokili sama na liloba boni koyela bato bacharge boye tozana ya famille ko luka sous charge bakisi lisusu na famille ata yo moko otoza pe gentite kolobeza lisumu te nde na oloba boye place mona sumu ki na moni te na oloba ka vérité Bible lobi mobali linga mwasi na yo mutu balingaka banyokola kete mutu balingaka ba maltraita kete ngabo na balite na mbinga mobali asala pendo akoma osala no box na yo bete eli solo ya singa oyo po ayoka nga na yoka banzembo bango mingi nzembo ne mingi na yo bete eli solo na expliquer ye na tuni ye sikoboso lo na bali mobali oyo azoko abuse nga atika mam nga mona seki na bite loba I won't like it aolinga ngote ako tolera ngote aolinga ngote o tolera ngote aolinga ngote akolinga ngota mukete mbasa lelo bazo oka mwasi baboye azolela lokwa mama na tata bango bakufi. Honte à vous les femmes, surtout ba femme africain, ba maman na biso ba africain, ba femme africain ba a besoin de thérapie. Ba supportaka makambo ko supporter te. Ote omoni il faut ko protéger, il faut ko bomba. Ezala makambo yo ko bomba, ezala makambo pe ko bomba te. Ezala makambo susu ko bomba ngote. Ezala ba conseil musu ko pesa mutu te ke non ba betie ke koma. Ote pona kombo ya église, ote pona kombo yo servante de Dieu, ko divorcer te serviteur de Dieu. Na verset nini. C'est quoi divorce à libéla? Obeti mutobomi divorce à libéla. Et ça bato lelo bato belé lelo ba sebe ba koma ba rage. Nzamba songa bino bokoma ba koma ba rage. Da ko tolérer mobali lobane. Mobali comme ça na ebe ma ko tolérer lobane ka lolenge wana te. Ata na sala kana compagnie na yo manager ngakutu nazakadu naza nini mais loba na nga normal expliquer nga normal ezate ke utiliser titre na moko boye pona te non même Bible zolo ba apôtre Paul na zala ki mwana na sema kama mwana na koli na sema kama mikolo alors na zala ki mwana mwana nga na âge azana ngola ndeno solo la na yela azaki na 15 ans 16 ans non solo nete ndesiko azana 20 ans pas azana 20 ans toujours qu'il ba place mutute ke no oba gangelo kaka te bo solo li nzambe mo waka ko solo na biso yango abenga biso na Isaïe bito ya to plus d'ensemble ko solo la bato belé mitema eza kozoka eza kobeba pona nini balobana likambo moko boye evanda na mutema non
femme, woman, na lingango na anglais, woman, woman, ozana ki bo mwasi, ki mobali kati na yo. Siko, soki place ki mobali lala mingi, loko développer ango. Nga, place ki mobali, e domina ka ki bo mwasi nanga, oui. Na eba mama moka lobi nanga lobi, mwana fobo sunga e, azana ki leadership makasi. En memango na kata mariage est compliqué. Oui, na komo luka ba aide pour ko sunget bato moko ba koma trop busy na komo luka ba aide pour nango. Na komo bondela pour nango. Et na bana nzambe ko pesa ngate oyo memisa oyo yo kiso soni. Ko pesa ngaite oyo keno na vanda na souffrir. Nga na souffrir na faire souffrir moto te. Alors non accepter na ngate. Nako accepter te. Pesanga ya dialogue, pesanga ya solo la et compréhension ezalaka, oui, wana pe ezalaka. Ko pesanga pe ya souffrance te. Po dena nyokwama, un mot zangi il livre to zangango. Ale likona ngo su ya Yesu bondo zanga ba il livre, ya zanga ba il livre yo pesa ke te, ko pesanga wana te na nyokwami na ngamone na nyokwama boye. Ndena nyokwama ki boye. Siko nzamba sali grâce. Ko pesanga pe wana te. Tant fait opé sanga to nyoko mani ensemble et les kaki. Donc ya nyoko mana pa na yenga pe na nyoko me pala ngala to okuta na bénédiction balamo. Oko. Et ali sumu te bibe bitu la sanga me posa mitema na biso. Posa mutema langa na me pesa nga te personne okendo kota ya konyo. Bondela na me pesa te personne ya konyo o koneko kota okendo konyo kwa mate. Yango koza apprécier te ya oui. Yango koza apprécier te nini. Siko bato basana kati ya mabala o ya ba abuse. Oh, moni pena ke non niveau o ekomi mususu. Pagio bagio. Run. Before ezala too late. Toko makaba rip. To yaka oliaka mikate to meli café. Pack your bag. C'est vrai, hein? Mabalo moni ke non ezo o penza en tout cas na vanda kaka ozo nyo kwa mana yo likona ngo na lamba basombela kayote et le côté bosala ngo bien oza pe chrétien deko la moi si mobala komo ke la moi si nezua. Moi, ça zoya na un plus qu'il y a comme yo kazua. Eza mabe makasi. Mobile so akuti moi ça na se. Fa meme likolo. Muto ya na via Marie grâce akuti Marie grâce azo bunda na MG Star boutique pe mata. Il faut ya na idée. Faut ba que ça un plus. Faut même ba stratégie. Soka ya komo okomo mata akomo yo kazua. Eza mabe makasi. Eza mabe makasi. Soit ton ya prière. Soit vraiment ton ya prière. Bonde la. Tout nanzam. Place aux okendo kota. Kokende ka te po lembe. Ba chrétien belé ba bala mabala. Pouka ba lembi. Po sanzota ndimi ka rapona. Belé. Baze belé. Mais liko na nga komo souffrir. Zoka pe sou sona kotika. Pona mokile loba. Bon, ya pauvreté to boite wana nzambe mo apambolaka. Mais so ekomi na ba abuse moko boye, oka vandi kaka. Oka nzambe lobita ndeko azoleka na situation boye bondela pona e. Obi nzambe okelema. Okendo tu n'était pas au cours ça assemblée. T'es bien. Non nga bien. T'es nga bien. Pour hypocrite, hypocrisie. Domaine la ba chrétien. Domaine à la chrétien, ça la mot kitoko, ça la mot vraiment bien. Oh te Bible bien souvent en vérité, à bomba qui te bon sur quoi. Oh lingo lingate, bon push au péka comme hypocrite. N'est-ce pas biso beto lukato comme hypocrite on met au cocatin, to cocaté. Toi, Zala blessé de guerre, pas comme un hypocrite, ça va passer.
ezala pasi vidéo nange ezalaki mpona opesa conseil na bajeune ono babali te koza pressé te okufa avant okufa otiki libala yango ovande mpona bana okufi otiki bana babongana mama ebongo niveau bana baotika basouffrir na nsima sebena obokola bana na oyo moko na nzambe ke obokola bango na souffrance komboka tata éducation kutu ayebi nde bapesa éducation te donc vraiment ezali pasi na liwa ndeko oyo akufi atiki bana mobali nde abomi ye eza tout au concours c'est celui qui aime Dieu te eza mamba bongo te ezali ke non mobali nde abomi ye abuse ye bandaki na 2017 aye okufa na 2022 combien d'années na kati Saint-Esprit alobaka te obondelaka nzambe alobaka te bondela nzambe ochange plus de 5 ans nzambe achange kaka ye te ovandi mpe kaka te bemo na liwa toyebi te toloba nini mariage eza jeté mariage eza place oteke na okota na obima na mekango lokola biloko na mungwa te okufa liwa mpe bameka yango te liwa so okufi okei libela famille na moto etika na pasi bato baposaki conseil evanda kaka oyo te mpona yo mosali omoni soni bango baotikala soki bazali basali bakontinue mpe osala yo moto okati mission na mokili avant nzambe mpo bano yo moto okati mission ozali na choix mpo nzambe apesa biso libre choix malgré to moto alingi akontrole kaka moto yango tozomona baguerre ezosalama moto alingi akontrole moto yakeli moto yango te me alingi akontrole mandi na ye adirige ye nzambe mo apesi libre choix me moto alingi adirige moto alingi akontrole moto donc osalaka oyo alobi eza mabe eza malamu osalaka oyo alobi na 2021 oyo pardon na 20e siècle oyo makambo nyonso eza wiwi te oyoki kende ovérifie oyoki balobi na nzambe alobi oke aloba mpe na nga moko nde nalobai na video na nga na Facebook peuple Israël babi na Moïse ka yo mondo yokaka biso mpe toyoka ok boyoka koyebisa nzambe pa ye ok na oya baoyokanga la nzambe ye Moïse tokoka te mais l'essentiel bayaki bayoki nzambe bango bayebi ke no so Moïse ayeli bango bakela te Moïse ayoka nzambe wana eza nzambe problème ya te si toyoka tobanga niveau yango mais kaka bayaka kaka balobaka yoska yes toza na ntango tiaka ba yes te toza batemps ba yes te faut ko vérifier oyo ofukamela bali yo ozoloba yes oyo ofukamela bali yo ozoloba yes te baomemolia na message Isabelle yo ozolobaka yes non te kokufa mpona mariage te kokufa mpona mutu te kokufa mpona mosala moko te kokufa mpona mariage te mpona mutu te mpona mosala moko te ni kutu mpona mwana oyo boti okokufa te bokokufa mpona mutu non ndeti babiso boye mwana nga deja yebi nzambe mpenza yeba mwasi oyo alingaka stress te na mwana pesa donc so oye na ndako kasa mwana azala te bana azala moke ti akomi tata momibaka 20 ans po yebi ke mama nalingaka bastress te na memela mpe vie stress te bamamuso pemela bana vie stress te onalinganga stress te lokola na boti mpe koyelanga stress te alors que mwana konga na boti nalingi to stress na ye te eboyoka moto mokili oyelanga stress non mama nanga moko kuta koka stress na ye te soki aye déjà bani stress mama please keye no epa na pa na ndako na ye keye no epa na yo na memi na kotiki epa na ye tokeye pa mamicho soki abandika mam please ayeba nalingaka stress te na stressa motu te nalinga motu astressenga te
on a koki dans sala, on a koki te dans le bac na koki te. Malgré tout na temps tozali ato koki te ba forcer au sala, sauf au salité et comme aux amabe. OK, tam sou na koki te donc ça ngo mabe, là au sape mabe et comme so sala ki mabe. C'est ko biso to koli ba so ke non so koki lo to ba na koki te, so yebi to ba na yebi te. Parce que pas congolais so lobi bongo ezali soum, to yebaki te, mon suko. C'est tellement pécat non les gens qui que non son na kokite forme na kokite o baka que non non kokate lo kwa ngosala hôtel be benza mpa bexi biso libre choité denzela yo moko pona sikoyo vraiment donc eza vraiment pasi na mawa na ovanda na place oyo obomba makambo ozala abuse mais ozobomba bato basutuki mbala moko balobi bamonika keno esokufa bakomolo bake te bana baye ko témoigner papa le bana biso boye po bana so mwana muke ozoyebisa yango akozwa na mutuna ye yango avanza mutuna mona ngo normal maman place oza na ndako so tata za na tante zwaka tano oyebisaka mwana koki kobeta mwasi te il faut bimoluka nga na yebisa mwana nga aza mwana mobali il faut zala boy mikolo kufuna bana kotine na mutu soko moni mwasi aza boy boya ye divorcé so moni mwasi aza boy mikolo kufuna bana kotine na mutu faut bala mwasi ayebi nzambe faut mwana mwasi alingi yo faut bala mwasi oboye mwasi faut bala mobali boye zwa temps koyebisaka mwana ndeni na kozala la vie po mema ba dégâts te na futur po mema ba scandale te lakisa ye place ya malamu kolakisa ye mabe te kotia te kaka no te mwana linganga te ezala bokilo malamu zala famille malamu zala semeki malamu la stress te et so za na stress na olatango mo lokolela mbako mimela muninga te za mabe lelo bato bakomi na stress alingi kolatango lokolela mbata alingi kolatango lokolela manto te alinga partager ngo na bato neti babiso boye na oki enga pe na misepelaka na kimaka kitoko ato bwaki na oba jeton esanga elote elekaka na nsima likoso ka mopepe moleka na nsima likoso emongula mopepe eleki mifo to ekote bima te ekote te elekaka na nsima likoso esa elote avant mutu muswa olinga muswa aza happy aza na esengo yo non uzala na esengo soki oza na esengo o communiquer esengo soki oza na esengo to communiquer esengo to bando communiquer ka batu stress même bible lobi kelo ba pesaka o oza nango zala na esengo mobali na ndako luka esengo po communiquer esengo na bana na mwasi luka esengo po communiquer esengo na mobali na bana bato bobali nanu te zwa tana oya kobondela nzambe na kata mozindo place okende okota eza ye to eza ye te kokende kobakisa te okende place mo okota bitumba obakisi su bastress likolo ya stress ozalaki na ota mosu na stress ya mwa 10% obakisi ya 95%. Donc c'était ça. Vraiment nzamba apambola biso apambola bino ba mama nyonso oboza ba mariage ozo déranger tuna nzambe kopesi beta mulai te so nzamba alobi na mto ke lobaka nzambe ok d'accord 100 mètres yo lobaka si bozeli bo nzamba ba pena musika eza ngo pe mabete epe lisumu te okovanda 2 ans te sa yo moko okovanda 3 ans te biso tovanda ba 10 ans to kufate tongenga kati na Yesu tobota makambu pe kati na Yesu oto imagina kite tozo salango oto imagina kite ezo salama donc nzamba pambola biso
ya bien zwa ya mabe bazora te nyonso ebimi na ya bien malamu nzambe mutayebi ya bien zwa ya mabe kozwa te nzambe apambola yo apambola bamama nyonso basi nyonso mwasi oza mwasi oza mwasi nzambe apambola bamama nyonso bapesa vie oza ndenge opesa vie mpo koolongola vie yana bamama nyonso bachrétien boviva na hypocrisie ke oyo te mokili ekoloba en tout cas bochange oyo te natika kaka te eza bien te vivre mpona nzambe vivre mpona yo kovivre te mpona bato baoloba kovivre te mpona mokili oloba te vivre mpona yo moko nzambe apambola bino partager vidéo aimer like suivre osepeli nango otiki commentaire opartager vidéo na biso like nde nalobaki toza na marque ya bilamba na biso MG Star Boutique ya mwana mboka oyo toza na tricot oyo eza oversize eza monene oversize jumper yango oyo mwa biro yango mpe naza na biro natie mesa makasi mwana telema eza te oversize jumper eza boye MG Star toza na bastar toza na boye donc so oza na besoin nango numéro na biso eza wana benga kota na page na biso MG Star Boutique Facebook na Instagram MG Star Boutique officiel okozwa vraiment ebele kuna nzambe apambola bino toza na ba rendez-vous na bato il faut tokata to continuer ba rendez-vous na bato toza na bango baozela biso donc yango fa tosukaka awa nzambe apambola biso tokutela mbala nsima na Marie Grace Taylor TV abonnez-vous massivement to partager to solo la Bible vraiment na koluka na yamba basali to mutu mo pona otuni ba question sur le mariage pour lelo ba te beli ba viezo beba ba ona nzela libala na nzela libala ba otika moki na nzela libala scandale tout na nzela libala to na vraiment musali moko to mutu mo na expérience to tuna ba question pour si ba bilo mso révolte kata bato kote na kata mariage ouais donc quoi déjà prêt déjà attaqué donc c'est comme si mon bala quoi c'est l'eau mon boyau prêt attaqué donc on est pour la mangambozo les comme ta comme d'après attaqué mais yo soko beti ma bolongo yo soko bondeli on luki pendant nzambe na mobzindo pressete ngana koma ki presse na koma ki pressete parce que 10 ans zape mukete na ndo tout na nzambe mais pour le moment na makambo eso eleki na moniteur na zela ta nzambe na ko accepter te pour na wumeli non et déranger ngate et déranger ngate na bona ke kota na volonté oza nzambe te na koma sous na baksa ba charge te na za besoin mutalongola nga ba charge non baksa ba charge te o alors na besoin MG Star Boutique eza na besoin mutu moko aya li sous mema on likolo c'est ça donc koza apprécier te soki simbite tikelo ko lekitika ezate ezate tokeka na Bible tolobika na Bible tobi pe musika tobi pe tobimi pe libanda Bible topesi biso verset Ephésiens 5 22-25 maman Joël alobaka mariage eza jeté c'est pas un jeu marriage is not a game marriage is not a game na bana ngaso esimite na obima na oboya te ok, place msous penda otikali kuna. Omemi on a liwa. Donc c'est ça. Abonnez-vous massivement à la Marie Grace Taylor TV. Zamba pambola bino, vous consommez vidéo, soko moni commentaire moko songi au commenter le moko so moni message moko je sais pas nango commenter ça biso bientôt koute na mbalasima na Balasima, tokutani na éviter sur les émissions ni mettre que to lobela ka sur Bible to lobela vraiment sur les femmes et zonga la valeur na yo. Merci nzamba pambola biso, on a bye bye.